navandaki na mituni nzambe azala wapi na réalisé que nzambe akufi pwani ya pona biso mo tobomi nzambe na connaissance to moko manango bana muta comme na connaissance ya comprendre mon kilo azo vivre akomo yeba ki tora na planète na biso mo roté to na deuxième planète va dans la planète belé et puis de 8 ou plus qui au notre éviter habite na étoile il est qui va planète na biso na munene muta comme na compréhension moko akomo créer ba robot bazana mayele kolekana yemo mutu i muta comme bo manzam malembe na sens qui génération ko ya en fait concept o ya nzambe o ayebi nyonso esprit moko gouverna vie na biso et ko diminuer na société na biso po nini ba tozo bo manzambe to bomi nzambe to ko créer banzambe na banzambe belé to na banzambe ya mbongo to komi na banzambe ya technologie na minso watu bakomo adorer plus technologie plus biloko eza na biso mutu mo azo créer to kona ba téléphone na biso ya so maboko to comme na biloko ebele o to na ngosko na société na minso to pesa plus importance nango et influence ya nzambe sur na société pa bato ezo diminuer malem yana biki nzambe akufi pa nzambe akufi ide ya nzambe o ba juif ba ela biso ki toza na papa moko asala biso pona raison moko boye muta koma découvrir raison na ye moko azomona ki